Bonjour et bonsoir à la famille. Namboka nyonso tu oyo kolanda ngai pe na ngonga nyonso oyo kolanda ngai. Nzambe apambola biso. Bien aimé na pensée ya molimo mosantu pona ko activer yo kaka na journée ya lelo. Na pensée ya molimo mosantu pona ko tombola kaka kondima na yo. Na pensée ya molimo mosantu pona ko soutenir yo olala te ovanda te olemba te otelema. Bible ezoyebisa biso na Jean 8 verset 32. Elobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité et la vérité bien-aimée vous affranchira. Eza na mutu moko to na batu mo balamuki na tongo lelo baza na mbongo na ba compte na bango me bayebi pe eloko nini osala nango te. Mbongo ekomi koambete bango bazoyeba esika nini batia te. Mais eza na d'autres personnes na bacoin mosusu alamuki na tongo azoyeba eloko nini asala te, azoyeba eloko nini mpasi nini akoki kobandela te. Aza na bana azoyeba te akopesa bana nini. Ye moko aza na jeune azofongola jeune bien aimé azoyeba te te eloko nini oyo akoki kotia na monoko. Na koyebisa yo bien aimé, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Bible ezoyebisa biso na Psaume 23 6. Bible le dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ngai muto na yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ata na zangi ya kolia, ata na zangi ya komela, ata na zangi ya kolata, mais na kati na nga na yebi que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours. Eza na mukolo moko te bonheur etika yo. Eza na tongo moko te to pokwa moko te excuse bonheur etika yo. Biso ba oto yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est avec nous. Ata na nzala aza na biso. Ata na ba circonstances aza na biso. Ata na ba problème aza na biso. Ata na ba déception aza na biso. Ata na kobungisa aza na biso. Ata na kolela aza na biso. Ata na kosepela aza na biso. Tous les jours de notre vie, l'Éternel est avec nous. Dans toutes circonstances, c'est pour cela qu'il a dit, dans toutes circonstances, tokumisa kakaye. N'a ko fortifier mutozo le kaba moment difficile. N'a ko fortifier muto bungisi bato baza cher na vie na yo, to na libota na yo, ton entourage na yo. N'a ko fortifier mutozo kokali susu tolobi, je suis arrivé au bout, je n'arrive pas. Est-ce que l'Éternel me voit? Est-ce que l'Éternel me connaît? Pourquoi il peut me laisser dans les situations comme ça? Bien-aimé, Zambati Kakamutute, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie, le bonheur est quoi accompagner Binso. Bonheur, c'est Jésus. Bonheur, c'est en Christ. Et zo tambola na biso tous les jours, nakolela, nous sommes avec lui. Nakosepela, nous sommes avec lui. Nakobungisa, nous sommes avec lui. Et loko moko te beneme ko kabola bolingo nzambe na biso. Et loko moko te ko sala ke nzambe na biso atika biso musika ezate. Tiens-toi bon là où tu es, ma sœur, mon frère, servante et serviteur. Tiens-toi bon, Zamba bosana kabatute. Comprendre que bonheur, la grâce, et kotambola na yo, na bomo ina yo mobimba, ngolu, ezo tambola na yo. Ozangi ya kolia mozana pema na bomoi. Ozangi ya kolia molamuki na tongo en paix. Ozangi ya komela, bien aimé mozo tambola. Ozo loba, ozo sala nyonso to mutako yiko sala na kimia. Mezana ba ebele bazana ngo, bazana mbongo, bazangi sika ya kotia ngo, meloko bazo zanga ngo, kimia ezate grâce ezoko accompagner bango te. Bazana bonheur ya mokili, mais bazana bonheur ya molimo te.
kotala kolela na yo lelo te mutu akokomprendre makambo nazoloba ezaka mutu asimbi oyo akomprendre makambo ya nzambe mpo natalisa yo ke esika yo suki eza esika nzambe asuki te nzambe ayaka na basuka ya baforce na biso nzambe ayaka na suka ya baforce na biso esika tolobaka je ne peux plus je ne peux pas j'arrive pas je comprends pas l'éternel va comprendre dans ta place l'éternel va arriver dans ta place tiens-toi bon kotala lelo teleya kotala oyo te tala ta oyo elekaki ya malamu kolo asalelaki yo tala ta bitumba olekaki lobi kolo asalelaki yo tala césarienne oyo bobotaki combien na césarienne l'éternel atie yo mutu likolo osasortir nango ebele batikali na hôpital tala ta AVC oyo osalaki bien-aimé ebele bakufi nango tala ta badéception oyo yo ozwi na vie ebele babeleli yango bapoison mais yo oza en vie l'éternel nzambe azokontinue kolalisa yo mpe kolamusa yo tala bien-aimé tala bolamu ya nzambe kotalaka kaka bacirconstance te circonstance c'est pas la vérité circonstance c'est pas la vérité eza biloko tozokutana nango na vie mais vérité ya vie na biso to ya bomoi na biso evandi epai ya nzambe kima lisusu mbangu bien-aimé quitte à arrêter de courir continue encore kovanda na nse na makolo na nzambe nzambe wana kotika yo te le bonheur et la grâce ça va nous accompagner tous les jours de ma vie vouloir ou pas baoyo bandimela yesu masiya baoyo bapesa bomoi na bango epai ya jésus-christ batika nyonso tu na maboko ya nzambe le bonheur et la grâce nous accompagneront jusqu'à la fin de notre jour ou jusqu'à le jour que notre Seigneur akozonga po akozwa biso na promesse oyo apesaki biso. Je vous aime tous. Ezalaki ya bino molobeli na kolo, la femme du roi. Bisous. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.